Pote na balandi nyonso magazine aka NB News Tanzania esengo ya kopresente bino édition ya le 17 mai ya lelo po bozali ebele na monde entier oyo boningaka magazine aka NB News pour na kopesa bino ba information. Le 17 mai, à chaque année, République démocratique du Congo est célébrée Journée nationale, il y a révolution, paix à bas, force armée, il y a République démocratique du Congo. Le lot au rassemblement et salamaki n'a rond-point Forestcom. Détail plus na élément oui. Le 17 mai, à chaque année, République démocratique du Congo est célébrée Journée, il y a armée, surtout Mingi, Peko Kanisa, mérite oyo ba militaire ba sengeli kozwa natina ndenge bazali ko défendre pe ba défendre République démocratique du Congo ko banda bamvula ebele na yango mokolo lelo vendredi 17 mai 2024 armée mobimba ba kutani na place Forestcom mesika nini oyo manifestation eselami wana défilé ya lolenge na lolenge na présence il y a chef d'état-major et président de la République ya démocratique du Congo. Na milulu oyo nde ba discours ya lolenge na lolenge eleki surtout mingi côté ya ba FRDC force armée ya République démocratique du Congo. Pour na rappel et sengeli koyeba ete date oyo ya le 17 mai ezali entrée ya alliance des forces démocratiques pour la libération ya Congo na mokuse babengi yango AFDEL nde ba kotaki na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa pour la kokwisa régime dictatorial ya Désiré Mobutu. Kasi kobanda accession ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na magistrature suprême nde ayaki ko changer yango et comment date ya armée pe ya ba militaire. Selon commandant ya service de communication ya armée général Léon Kasonga alobi ete ba militaire bazali dernier ouvrier ya population bango bazali censé ya kokufe la population jusqu'à ce que Kimia et Kokota message naye ezali bongo nanzela ya date oyo ya le 17 mai kasiye alobelaki yango mokolo ya jeudi 16 mai 2024. La réaction mbele et salemi pour na date ya le 17 mai population totuna kibango souvenir nini bazali na yango pour na date oyo ya le 17 mai mingi bapesa ki ba avis na bango pour na ngai excusez ngani na ko epolobela na mutu amse pas mutu mususu ko beti libaku babeta libaku te kona bato ko beti bon libaku pona nga eza mauvais souvenir pona nga oke na koyebisa ngota bana na ngate so nazaki président mboko même kola lelo nenga na cha yango mukolo moko boye bato batambola balongola ba émotion na bango na makambo na ba salaka bakeba misana bango ke ambuyema moko boye mukolo mboke komaki na bakor mboke kota bakor ti lelo to comme na bakor à cause de Mkola lelo donc ça mokolo mo na faut ba bannir yango balongola yango eza en sensité pour na biso donc réflexe nango et opesa nga do sonna raisonner et opesa nga mabe pe na makasi na mauvais souvenir pour na Mkola lelo ben to comprendre kate pour ezaki pression ya ba homme politique mais ce que ezaki ke to yokaka ba message o ba sala nzambe baloba na temps wana mais to ngato yokande nzambe ke to yoka o to yokaki ke ya libération ezaki libération te ezaki nde kokotisa Congo na kacha libulu balongola yango parce que bon ba militaire si on va vivre journée ba militaire et pesa nga sou pasi makasi mo lelo mboka na biso so tozolela makambo ebele pour ba militaire bazo se souvenir na bazo pesa ba militaire le côté au monde ba militaire ce sont les blessés bat ba bundeli mboka bon senga na banzela et pesa nga pasi surtout les FARDC au monde FARDC zo senga mbongo na nzela au monde FARDC zo senga isa na nga pasi pour wana baza ba soda pays na biso tant ba batela ba frontière na biso bazo lesa ba FARDC bazo za bien les opportunités à pays et aux arabes pays qui ngela mana ba frontière ba faire des serons au babundela ka pays tala lelo nde ba o siko lelo journal lelo et comme ya ba militaire pour nanga ça m'étonne et puis ça nanga mal choqué nga makasi message nanga ko zabota ke congolais de naissance na ko lo baboye nzambe asunga président biso fachi mukolo oyo bameka kolongola yango bacha yango ata mukolo o bat bagenda ka église bato sa pena nzambe bagenda ka église kaka ici bon
Le 17 mai, il y a une journée à délibération. À l'époque, on a des journées à délibération. À l'époque, il y a une journée de souffrance. Donc, il y a pendant un coup donc, ils ont passé. Parce que les fériés, il y a une délibération. Il y a Laurent Désiré Kabila Zalaka, papa de papa. Pendant je manque les mots à dire parce que tous souffrir dans Mboka Oyo, tous Kemba. Férié, quand les Zalaka sont fériés, ils sentir pena férié. Mais les amis fériés, tous souffrir. Jusqu'à maintenant, Mboka Oyo, tous ont une solution dans le côté. Tous ont une solution dans Mboka Oyo. Tous comme na Bangungi. Comme na Mulunge, pays comme na souffrance morobo ina zoye bate. Délibération ça qui à l'époque oh tozalaka leloté. Dans le lot to benga on loko la journée de souffrance pour le peuple congolais tozo kemba tozo souffrir. Ba konzi bazo wolela ba poste na bango mais peuple tozaka kaboui. Donc ezali mawa. Donc auto singa kaka tant de grâce ya Nzambe. Afidèle à Kotara 97. 97 ans FD à côté, je suis dans mon champ. Vous avez mis ma casse dans le champ. À côté, tu as marqué la pandémie. En 98, tu commences à avoir un champ. Pour bande de la Koufake Belé, guerre Kotaki, bande de Kimaka, 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 Msuba Koufa, Msuba Tika Mabota. Mais pendant les lots, Fati a eu Kolongola. Férié wana là comme ça férié mondial pendant la révolution de Koufa. Mais c'est normal. C'est normal pour la fatigue de temps. Pour toujours perdre de belé. Mon qui bombe au toko ya dernièrement à est. Donc Koufa qui zappelle les militaires sur Koufa qui. On a dit mabota, ça s'appelle mabota là. Ah mabota là. On bande bazo Koufa mingi fait. Donc moi que président le baje to longola. Date wana to cha yango pour la bande bazo Koufa. Ça m'a félicitations ma casse sur le président. Et tu as sur mawa. Toujours mboka eza toujours na mawa mboka toujours eza toujours na matanga pour bande ko bazo kufa vraiment tous à la uni pour na kosuna ba bande ko mususu ba tika na tester pour na mboka oyo passe souvenir na za na ngo pour na passe dans la férie au to ba penda le 17 mai ba père baza ba palais la mère ba fani na palais biso ba penda to senti que férie ezali mais lelo férié ou comme la génération ya passe pour na biso ba afidèle de kota na Congo libération ya passe pour les gens sous férié à libération ya Sengote mais ya passe pour na biso ba congolais ça penda pour na passe lelo penda férié ya ba congolais ya passe otozo mona lelo ça férié penda ya passe ezalaki prévu ezala le 18 mai kuna na Assemblée nationale élection pour le bureau définitif ya ba membre ya Assemblée nationale kasi ekosalama lisusu lelo te po babengami bongo na Conseil d'État na date ya le 20 selon ba requête oyo ba candidat misusu ba kotisi. Ezalaki prévu esalema samedi 18 mai 2024 élection ya ba membre ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Ezali suite ya plainte oyo honorable Moussa Nyamwisi akotisaki po azalaki écarté na course ya deuxième vice-président et sikanini oyo patriarche Mboso nde a postulé kasi yepe azalaki wana balingaki baza lokola ba conquérant nde ye balongoli kuna na Assemblée nationale akotisaki requête na Conseil d'État na yango wana ba fixer audience pour na le 20 mai 2024 bureau ya Assemblée nationale nde esengeli baleka kuna na palais de la nation na tina ya kosolola masolo oyo po na nini bato misusu balongoli bango. TikTok ya moko na lelo yango yo. Azali mosungi ya mboka pona kosunga mabota nyonso mikolo pe bana esengeli komela milike Africa Choice ya Beltesco oyo esalemi na mabele ya ngombe oyo azali na ba vitamine ebele na kati
Yoka. Les choix de l'Afrique, miliki oye kesena ba miliki nyonso zana wenze. Ezali ko développer croissance abana et surtout yo mokolo miliki oyo zo kende tie na moi les pinières ozala vraiment na ba anticorps malamu. Et si miliki oyo ezali na ba vitamine A et D et surtout na Congo mobimba pona nini liboso miliki oyo ezali instantané. Oche yango na verre ye moko akiti akomi miliki na miliki ngenza likolo te mboma likolo te. Ya mibale miliki oyo ezali full crème. Ya misato miliki oyo ezali miliki mabele ya ngombe ya solo solo. Ya mine miliki oyo ezana goût ya kitoko. Omeli yango pe esungi yo pona belema nutritif nyonso oyo esengeli ebatela nzoto na yo. Papa mama poli bota na yo ezala malamu azala na santé ya kolongono miliki ya malamu oyo ezali recommandé pour la santé ya peuple congolais to ya mabota nyonso yango yo Africa Choice ya Beldesco miliki oyo soki obeli yango na teinture na yo ezali kobonga pe santé na yo ekozala kolongono mikuwa ekosala pasi te pe ekokoma makasi bona mabota nyonso esengeli komelaka miliki Africa Choice. C'est ça, Miliki Africa Choice. Plein de vitamines, protéines et riche en calcium. Hey Kayo! Oui! Conflit ya bakumbi moto na ba policier ezalaka nini to pe kosi la camp. Awa na avenue commerce ezalaki kaka Simba Benda soki oki mouvement yebela. Beverly et Yale na Moïse bazalaki wana pour na reportage. Conflit ya bawewa na ba policier ezali ko continuer toujours awa na capitale ya République démocratique du Congo. Ba policier na ba bureau de tope na ba élément oyo bango ba créa selon bato ya moto bazali ko seme mbutu na mosala na bango bakatelaka bango basukaka na avenue du livre kasi ekomati na avenue commerce okomona ba policier babandi kolanda bango soki batelemi kaka boye ata batelemi na bango na arrêt okomona kaka ba policier babimeli bango tala bambango. Papa, nayebi te tozokende wapi loba ndeko léger tokomi wapi bakangeli biso nzela na bapolisier na bageni na jipo ya 0607 babebi tosuka di livre me bayeli biso ti ana commerce Prince Kasavu balanda biso koyeba te tosala nini et pourtant moto tosala ezobikisa bato ebele toza bapère de la famille totangisa bana classe tozozwa bacharge ya bato ebele na moto bakotie biso alesde nde ezoumela boye na place toya boye kumesi tout droit tosala tour hôtel de ville transport mpe mati même mpe tout droit tokende mpe te baosikangisi banzela do bongoke victoire 3500 4000 po na place okende tout droit po kota 4 elia biso mpe carburant. Esengeli moto na moto awa na République démocratique du Congo ayeba mosala na ye pe ayeba responsabilité to pe limite na ye papa policier to pe mokumbi ya moto esengeli oyeba limite oyo bakatelaki yo pe limite nini oyo policier soki moto aleki nde esengeli yo kanga ye kasi oyo ya kokangaka bikangakanga ezali kitoko te ezali mabe makasi po boye moto mosusu soki alingaki amata tangu we alingaki maboye akwei akokipe kozwa shock okomona azali responsable ya famille moko boye tangu akovana na ndaku mabota wana ekufi nzala ya malamu te ezali mabe makasi Kinshasa eleki partout. Oui! Kangaye! Bayokarake! Tout puissant Mazembe ezali bongo disqualifié na 58e édition ya compétition ya Coupe du Congo. Beverly y a les reportages. Et oui, tout
puissant Mazembe ezali disqualifié na 58e édition ya Coupe du Congo. Po il fallait baya kobeta match na kin na équipe ya Sika Nouvelle Vie kasi bango baya kité. Comité ya tout puissant Mazembe batindaki lettre na Fekofa pona kosenga ba repousser match ya Mazembe na Nouvelle Vie. Raison ba pesaki po bazana match contre Dauphin Noir mukolo ya samedi 19 mai. Kasi Fekofa a répondaki bango favorablement te. Yango conséquence ezali tout puissant Mazembe apoli na forfait pe akofuta amende ya $500. Eh oui. J'ai d'hasard, est-ce que ba policier pe ba koki kobeta yango? Tutuna kibongo na population na micro ya Benis Sawana. J'ai hasard ezali nango lisusu kokipete ekomi moto nyonso esengeli abeta. Tozali komona ba policier to pe ba militaire kotelemaka na ba mesa oyo ba j'ai hasard ebetaka bango pe bazali ko participer na ba j'ai wana. Yango motuna na biso ezalaki boye epai ya ba kinois policier to pe militaire azali permis ya kobetaka ba j'ai hasard population elobaki boye. Oui, un policier a pu kobeta yango soki aza na service te et puis aza na tenue militaire te, donc azali considéré comme une personne ana ba capacité wana ya kobeta soki abeti azwi musolo na pe ekoyi pe kosunga libota na ye nga na moni eloko moko te ekoyi ko empêcher bango te, donc ils sont comme tout un citoyen congolais akoyi kobeta azana arrière mon côté il faut empêcher to handicap mon côté que kaka civil kaka ba beta bango ba beta te, mais en général biso nyonso tokoyi ko beta yango biso ba congolais to éviter eloko nini critère nini l'état se basaka nango pour ko recruter ba politiciens na ba militaires mususu. Parce que premièrement bazo ko respecter uniforme wana bazo lata na nzoto, donc bazo ebate ke bazo représenter mboka mobile. On a couché la balabala, policier, un militaire, bazo beta Paris, foutu jet d'hasard, donc c'est ridicule. Ils ont honoré ni mboka ni biso peuple. Le rôle de la police, tu as vu que ça pour protéger civils n'a pas bien aimé. Ce n'est plus le cas. Le long na Congo, policier pour qu'il moni civil donc a combiné mutu fois pesa mbongo ko botola si pas donc ba erreur zebele. Yango tozo mona mboka na biso même toza infiltré parce que ba militaire na biso ba soldat ba policier bazo e ba rôle na bango te. Comment ba ko bunda baza na idée kaka ba beta Paris foot ba beta jet d'hasard ba développer akende même ailleurs c'est que baza fier pena na musala wana. Bon, il y a fait que militaire bon normalement ba chewa neza pona bango te. Parce que bango musala o bazana yango eza pona mboka. Donc baza les sacete ke ba beta ka ba chewana lokola biso boye ba civil. Biso na tutoko beta ba chewana parce que biso toza na accès peut-être au beti développer OK na libanda mboka OK ko luka après ça oye na mboka na yo ou que comme militaire aza wana lokola policier ne aza wana pona ko batela biso na biloko oya biso. Esenga na bino boyeba policier topé militaire azali lokola moto nyonso akoki pe kobeta je hasard lokola moto nyonso kasi eloko oyo ezali ko différencier biso na bango ezali na aire de service tango ya lati teni na ye akoki lisusu te ko participer na ba je hasard po azali ko véhiculer image ya malamu te pona mboka. Kinshasa eleki partout. Constant moko tosali eza na bato misusu na ndako atiki eloko te kasi na balabala yende mopao amona mutu te ata osengi ete akabelio ezalaka nini population ba réagir na micro ya KNB. Lelo na ville province ya Kinshasa tokoma komona makambo ebele. Okomona moboti abimi na kati ya ndako atiki ata 50 francs te. Okomona peut-être bana bazali ko bengana bango na classe topé ba problème o ezali ya santé bazali ko traverser na kati ya libota. Akoloba azana mbongo te. Kasi tanga azali ko bima libanda soki akutani na batu oyo basenga kalisungi azali ko fongola sac to porte-monnaie na pete nyonso ko bimisa mbongo pona ayeba kosunga. Na koloba kake to sunga bayeba
bambala oyo bazali na pasi kasi na ndako na ye moko azali kokoka kosala ta eloko moko te. Tokutanaki na bakinois totunaki bango à propos ya mutuna oyo balobaki boye. En tout cas eza kozala irresponsable. Pourquoi je dis ça? Parce que les Français baloba la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors na wotika ndako nanga jamais nzala na résoudre un problème mais pas nanga moté alors qu'il y a peut-être au Kabamon au Liban donc c'est être irresponsable. Nami sonda médio zala pas bien côté parce que nzambe mo a lobby déjà il faut te prendre soin ya libota na biso. Comment na wotika mwana nzala na tiki mwana nanga nzala na ke libanda na Kabamon. Donc, et au changer tes cas, net lobby la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut te bandana kati avant de qu'il y ait Libanda. Donc il n'est jamais Libanda ça pour autant qu'on résout le problème les gens la kati. Conseil on a repéré ça na batouana va revoir vraiment manière na bango ça la makamo. Au lieu qu'il va qu'il nous ça les biens à l'extérieur, ba bandangona na kati et puis après ba aussi lisa Libanda. Biso to vivre vraiment pas te belé. Au moins na biso pour toi na ba parents ba o zake parents na yo et bah besoin aux anango ya zo qui ne peut être à okabela batute mavana baninga na ya meli masanga banini ba dépenses moko inutile pour na ngai vraiment muto asala ba gloire bongo aza irresponsable vraiment tout à fait pour to boité ba faut ko sunga mutu nyo surtout aza na problème mais faut ko yeba non ko zo soin oya yo ata na bible pe komami mutu nyo sto banda na Jérusalem avant bandoke ça la place mususu conseil nga na opesa na ba papa ya bongo to ba mama ya bongo eza que ma epekisi bango te ke basunga bato ya libanda soki eza réellement ke basungaka bato ya libanda topekisi bango te mais il faut bayeba kozwa soin ya bana na bango bandeko na bango bana bafamille oyo baza na babesoin na bango oyo baza na makoki oyo bango bazokendaka kodepense okabelela bato baza nango besoin na bafamille baza ebele famille nyonso biso to ba famille nyonso za ndenge moko te mais atala ba famille ya bato baza na mbongo bazanga ba problème te mais au moins bato ba na mbongo moye ba aider bango ezate donc bato bongo ba faut ba aider nanu ba membre famille avant ba ke libanda. Je trouve que ça d'abord Rosala irresponsable en émo parce que au tiki bato nanda au tiki ta rien à manger mais lorsque yo bimi libanda bato babelelo soi-disant président donc selon va titre ndenge bato moki balinga alio zumbongo obimisi tandis que chez toi il y a tant de personnes qui souffrent donc en réalité ils ont vraiment une mauvaise attitude donc ça montre que toi bon donc en un mois déjà irresponsable et pour peu d'aider il a une mauvaise foi donc selon hier aligné à faire souffrir baninga donc en un mot juste son foyer donc va souffrir mais il a obtenir juste un titre ou soit non bandit moi le coup moment lorsque déjà c'est que moi oyo yanga moko na tiki d'abord bongo aller le côté mais na bimina ke na aider mususu peu importe nazoluka ba bénédiction mais je ne suis pas sûr que nako hériter en andemo parce que je ne pense pas puisque na tiki mutu nandaku azo souffrir mais na bimina ke na kabeli mutu donc de préférence il faut non sunga d'abord on a moni après non ça la Libana même si bon je ne suis pas sûr qu'il sera d'accord non conseil européen ça n'a pas gère ya bato bon ça que va privilégier d'abord leur foyer avant ya ça la gola mu Libanda parce que ça ne peut pas dire que Nzambe donc qu'est-ce que donc c'est que je peux dire que Dieu ne va pas regarder les bienfaits que tu feras dehors même ce que tu feras dans ta famille non tout est pas Nzambe et vous allez compter olukaka babenga yo mopao olukaka babenga yo prezo olukaka lokumu ya mboka oyo tope olukaka ba célébrer yo na lolenge moko oyo yo olingaka okomela kasi ya kotikaka ndako na yo tope famille na yo na kati ya ba pleurs à cause ya irresponsabilité na yo ezali eloko moko ya malamu te pamba te la charité bien ordonnée commence par soi-même soki olingi bakumisa yo tope basanjola yo bandana nukosunga bai oyo ozalaka na bango na ndako tope na kati ya famille avant obima libanda. Kinshasa et l'équipe partout. TikTok ya moko na lelo yango yo. Thank you. 「
mwasi mosusu okobala nzoko misombeli liwa na bomoi akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yoko banda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre okokoma nganga yoko banda kokonda na basusi natangwa likambo batalelaka ami misusu bapara relation zalango kananga eza diferent awa nabeteza atama yeningani nanyabwaka yo natiela yo motema natiela yo motema natiela yo motema esali pasi na mokolo ya feti oyo bato abengisi babona bango kolia ata baninga ya motema mokolo feti babona bango kolia na mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye ikampiko ndeko nanga kanga motema ndeko na nzambe engebe minanga kolela minanga pasi minanga kolela minanga pasi nasali mokili yango nini pona mona pasi ya boye nasali mokili yango nini na merite pasi oyo pasi ya motindo boye nga nakokala ngai te nasali mokili yango nini mpona mona pasi ya boye pasi ya motindo boye nga nakokala ngai te bakomi kobanga bakomi kolenga bakangi bisaka bapakati mbangwe bakomi aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part un peu. nazalaki na esengo ya kopresente bino édition ya KNB News mokolo na lelo tika ete ngai na bino tomonana mikolo oyo ezali koya Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki